so akomi awa miraculeusement grâce à Nzambe toyo ka epine on mbote ndi komo na onani Eric Disas Sas OK tomoni outi o traverser awa na mutuka ya Bralima nzela déjà ndenge nini déjà mabe bazongo mapatu yo moni bibembe na nzela lali bakati patu bambeli ba mitu apa bakati patu bibembe nzela mobima moye kuta kolobeza te na nzela tuzomona ta soda moko te na nzela tuzomona ka babimia batu bakufi tosenga intervention nzela funga mako tozana ba famille ba musuto kangami ba famille batika na kini koto songa zona kuta ba famille na biso batu bakimi bakufi na ba baza vivant bakati baza na ngambo awa ba mama batelangani place ya kovanda ezate na ba village wana bazo gauche bana miki kokata bango mitu bazo za mutu wa mutu bazo beta nango bale mutu wa mutu babeta nango bale biloko nyonso gouvernement de la solution nzela bana ne fungama ko ezana eloko mutu koleka force ya gouvernement biso za l'est sengi kimia pe kolia na nzela yozi menace makasi sali ba désordre na mutuka kobeta ba masasi na mutuka kobotola ba mbongo bakangi ba équipage ba pouvoir ba même on simanda ba keno corriger bango so po pesi mbongo batiki bino so po pesi mbongo te ba otika bino te est-ce que ça crime ou bien ça nini bafuti ba mbongo à peu près bafuti ba mbongo ekebele basa na chèque même 500 000 so que ça te ba pomio bato beta masasi te ba mituka ba gouvernement sur la solution na tout monde makambo te na mboka l'état azali l'état de solution makambo nzele fungo ma discipline biso tozonga pas c'est l'équipe lo akolia na bandu na eza soute bato ba souffrir na bandu biloko ematia ko Michel tokoliana. Merci beaucoup bande kolanga bino moko boyoki commentaire ko baxisati yebisanga wana boko yebisa biso ezaka bayaka nde bazobeta ba masasi na ba mituka bato oyebisanga bayaka nde bazokata bato mitu bazobeta ngo babale gouvernement congolais oyo bozali kosala boyeba déjà que toyebi bino ne mission na uti kosala oyo bokomona ngo ezokotakala mingi te boyoki ndeko wana ndenga lobi toyebi bino ba jeune na bino bozali kosala mais bozobima na sima ya bayaka boyoki ndeko ndenga lobi bandundu oyo toyebaki kolia komela fufu pana bango eloko pamba mais crise ekoti na bandundu kolia ekomi pasi tiko wana petolo bayaka bato bayaka na bangombe o bakotaka na bangombe l'époque renyaka bomonaka mama océan asalelaka ngo pe mission ezalaka na chaîne ya ABC ya mama Chantal bomonaka lobelaka ngo kute memisaka pe lisusu ngambu ndenge memisa ngambu aturo bato wana bakenda wapi oyoki audio bazokata bato mitu bazobeta bato masasi biso kote oyo bayaka na bateke bayaka est-ce que wana eza bayaka peuple congolais tout le monde a distraction nayebi te eza na film artère moko totalaka bato bazalaka na distraction bazomela masanga butu balamuki na ntongo bakoteli bango bakangi bango et puis soki tosali attention te ndenge mpe kosalemela biso awa na Kinshasa bokolamuka jour mosusu bablende biso mutu akokima te mutu akobima te mboka na biso moko tokomi bapaya po yango déjà tokomi komona awa na Kinshasa bayaka bazoboma na bateke na bayaka mais oyoki ndeko alobi est-ce que bayaka bazwi minduki wapi silence gouvernement congolais ata mutu moko azobeta lisolo te dernièrement nazalaki na terrain biti nde nakendaka omona papa moko azolela na changu na masina abi ndeko nanga bakati ye maboko mibale na mitu na mutu pito tozokende wapi na Congo après boye bino boyebisa biso ke élection 2023 banani barevote bino po bato barevote bino bango wana bazosila na kokufa parce que banani barevote bino bakonzi ya Congo oyo yemi nanga papa nanga ye nani ayema nzemba bakonzi ya Congo boza wapi pona makambo ezoleka na Congo bozoloba nini
bomoni este bato bachango misu bolongoli este bokomi nango siko na bandundu ti lobi to kosutuka bokomi na maluku kosutuka boto komi na Kinshasa boza wapi na Congo central na Mbanzangungu déjà kutu eza mine na Congo central na Mbanzangungu kala mingi do bakutu etika nango mukepo batongo bakoma de na Kinshasa mais tandis que bino mbela élection bosa nango wapi yo mutu musala na omesana kofinga bato maman c'est leki alobi ofingi maman c'est azoloba vérité oleki na commentaire olofe okumisa ye opese ba fleur bien mais yo kofinga ye oyoki est-ce que mutu alobi maman c'est mutu alobi to maman c'est mutu apesi mbongo aloba oyoki mutu onenga alobi bazo kata mitu bato bazo beta ngo bali tozo kende na temps beaucoup à ramter c'est que bakoma ko omona pena mutu en vie bazo kate bazo bimse yango to komi ko kende te ba politicien congolais ba peuple ngana ko loba kutu na ba politicien ba biso ba peuple congolais ba tozo pesa ba politicien mutu makasi po na bandeli sukolo ba nde na mona ki lobby ebele ya batu kolata ba drapele ya INC Vital Kamerhe bino bokeno koyamba ye Vital Kamerhe Congo Vital Kamerhe en tout cas na kumisa nzambe po opesi biso mayele ya kovana pa peme na muta mayele mama Océan po mama Océan sabi bana nga bo souffrir nzala ata nini mabele bolia toyebi lobi to kosepela pongo romona nga na buzoba ana te ya kokende kolanda politicien moko pesa nga 2000 3000 na koya te na fandi nazotana na vidéo yo na moni ba policier congolais peuple a marché bobeti na minganga ba infirmier bazo marché pona makambo etali bango pona mbongo na bango mais na yoki pasi papa ya batu bongo bozo bete sans pitié bozo banga te makila na munoko papa a marché pona bien député obino bokengelaka bokoma bamukala ba tennis solo mais asa ndenge moko na mungango obino bozo beta yo kobela okozoka okozwa problème nana kosunga yo mais bozo beta minganga batu na se bozo nyeta bongo na babuti mais na yoki pasi mboka nini mboka loyenge nyinyo est-ce que ba marché pour na bien so ba ndeko ko zombongo ba linga ki ba marché bozo banga pété bozo beta batu penda lelo bino ba policier bino kutu ya koloba kutu bozwa na bino mbongo te mais ba docteur ba bimi bazo bunda pona ba Congo na biso Congo zo kende wapi boyoki biso ara kopa te elobi nango ndeko nanga nouvelle là kopa te ke yaka donc ko boma ba yaka na bateke e komi nango kopa gouvernement bazo benga ngo kopa te ke yaka e komi kopa gouvernement président Fachi na respect nyonso comme ma biso na élection te élection na Congo c'est important te na temps Papa Fayulu Madidi, président Eli, auto vota qui ont massivement en 2018 pour l'amboula. Biso ba maman Océan to tambola centre nyonso ya Moamba. Pona ko kende ko filmer ko luka bato bazo voter. Papa ko ndima mapona na République démocratique du Congo te. Tant eza mabe. To bunda. La musa peuple na yo balingaka yo. To bunda ki élection. Tala mboka na bino na mfumu pa Adolphe Muzitu tala ndenge bakomi ko sabotango kokata batu mitu bazo beta ngo na makolo ekomi bali bazo beta ba masasi na ba mituka batu okoyebisa nga wana eza bayaka Congolais ndeko na nga toza na mboka mususu te à part Congo mboka mususu eza te à part Congo tozana mboka mususu te à part Congo bino moko bolandi bato baza kuna ba ko yebisa biso siko na tuni na question na ngala ba politicien congolais bino bato bozo kenda ke États-Unis bino ba politicien congolais to tu ko ka président États-Unis alobi asani meeting na to ki niki atangi insécurité na Congo alobi makambo etali goma alobi makambo etali bunaga na te
siko biso bino ba politicien congolais na États-Unis bokendaka koluka nini président Fachi na États-Unis yebisa biso kendaki koluka nini après avoir kokende ko dénoncer que non tu bazo boma ba peuple congolais bona est eza Rwanda mais to yo komona yo kaka na Kagame na Macron akangi ba photo bo vandi bozo déjeuner est-ce que ozo distrait biso ba peuple congolais to ozo éveiller peuple congolais yebisa biso non Congo ezo kende wapi bozo kosa ba jeune pona ni bozo kosa peuple congolais pona nini après avoir bino bokoya sous 2023 peuple wana bazoba peuple wana bambwa boya bo voter biso boya bo pesa biso donc biso to yaki ka kotika bino na Congo ko to yaki kotika bino na mokili po bino bon mfama na bana na bino na basi na bino biso to souffrir tout autre lobi na Congo élection ezate élection na Congo eza na ngote papa ozomona passe ongane na zabo nazobongama nazoboma mongo na ngapona okendo sala propagande nazo élection na Congo ezate bozo sala tourisme pamba na Congo élection ezate boya na mbongo na bino to kolia muto nya so bike député zo na mbongo na o lia tawo mususu to mona uti ko tonga ba terrasse na ngaba o député o soki ya INC soki nani pas même des semaines terrasse bukani misala mabeba mbonga muyibi terrasse bukani boke no tala na ngaba ne na oyebisa bino ba politicien lokuta boya lisusu bande ko tuka fama bolimbisa nga so na pesa ki bino mbote te pokanda boyebi ke kabuya zakane na simabilili mais lelo nzimi abima na etando ikebotala nga pona ndenge na okuta mama ote na okikanda so natali souffrance to kendaki na kwa mutu to sali boye kolala na pasi donc menace bandi biso banana nzela to kende tina retour na biso na kozonga kano rapide so mena biso to kende bikenda kenda mais maman bato a sacrifié ola atiki bana atiki ndaku na ye pona okesa msala bongo aya boyo yo ko menacer siko ndenga lali yo sepeli boli misanga fama ndeko so na bandaki na kopesa bino mbote tese ya bino kabu ya na présenter ki na émission liboso bokomona kabu ya l'homme puissant o maman osia bien kabu ya l'homme puissant simabilili ye lelo liboso na bino formation ka ya maman osia o ya pesa ka biso ni raté to za la limite to suka kan lelo ko moko yango lelo nga moko na bi maman osia yo zo be la fanda pesa nga lisangu na loba ba politicien lokuta ya miyibi kala mingi te oyebo ependa to beti yo élection kutu na Congo to kosala te biso moko to kosa mukontina biso elobi nango Cordon Bruno Mimbenga ine ti na RTNC to dénoncer président na biso parti le komi boyeboy sans élection po boso kosa biso bo kosa ke makamba te ke yaka bolandi oyo ne kwa lobiti boye biso so za makamba te ke yaka papa mboso boala ka boye mutu alobi boyo koluka e mutu alobi bo oyoki yo za mona bandundu oza soit disant mwana soki ya koto kuna otokaki bato ebele bazolela yebisanga à part nini oyo memi kimia nini otie na kati kuna koto ya bandundu kuna si kuna yo okesala propagande poto bakovote onde kuna koto bazoboma bato eloko ni tokaki babi opesi soki 3/5 ya nini ya madesu na deso carton makayabu yebisanga après 2023 boye bo voter biso bino bo sakana peuple congolais nyonso to kosala opération moko peuple congolais nyonso o to monner la barre avant nazo mena masanga opération beta biso so photo bima na balabala pour trop c'est trop na bino ba Zakari papa Zakari o skize ngano na bengo Zakari papa Zakari natali yo na mission moko ndongo zo kumisa président Fachi Beton président boy o ya koloba na Fachi Beton ya solo Zakari zo kumisa Fachi Beton yo Zakari yo kumisa Fachi Beton politicien lokuta miyibi bande kotini pululo baloba ki biso to na politique biso ne boye nye babunga ke kolia kanyaka miyibi 21 millions la poste botier suka na bino nde yango 2022 to tie limite 2023 politicien no soir koya na lukuta opération beta politicien so biso to beti bino na nzoto te boko beta mana frappe nzema botala ki akende ko inaugurer pa bomoni frappe nzema de beti akia inaugurer pa yo moko dibu na kati na bato yaki na bango eza pende mo na bino ba tous ba uto nzela ma indomba ba kende ba koma ki wapi
dibu na kata main mais ça peut bino ndenge mo na bino frappe na biso ta raté bino na nzoto mais okozwa frappe nzambe po ko mo sakana batu tala papa makamba lobi abi nzela mo mabanda to tamboli to tikali ko mona ni soldat ni mutu moko na nzela kaka bibembe to ke kuta bibembe kana na nzela après na Kinshasa boye bo meme biso na phénomène kulu na distraction bo distrait biso peuple congolais boya na élection yango na loba toujours papa Fayulu papa Muzitu bato au peuple congolais tcheli mutema eza bino mibale bolinga te kolata bera ba politicien o ba peuple congolais baza na kanda na bango po bino mibale nde peuple congolais ba tchela ki bino mutema bolonga na espoir division bato bazanzinga nzinga na bino bazoya bazomema maloba ngai kutu boy en tout cas merci na bandeko na ngai ya quartier 3 na pesi bino merci pour na moni ke bo comprendre lit na temlo bozali ko bunda na yoki ne comme fou de Fayulu koloba ke na féliciter papa na biso def Muzitu de coordinateur donc merci yo ndeko yaka na distraction na kati ya lamuka yo ndeko yaka na bokabana na lamuka oza na Kinshasa oza na poto to koyeba yo frappe robana non entre biso na après comment na batu mususu alors papa Adolphe Muzitu papa Fayulu bolongo na distraction bino mibale boyoka na bokutana bolongo na biso na peuple congolais makamba Félix alobi vérité abi peuple abi bo opposant de bazo banga na bango élection est-ce que mutalobi bongo bino bo s'attendre que une élection na Fayulu la kozoto Muzitu akozo mutabi ke bo opposant bazo banga ba élection est-ce que bino bo kozoma pona miwana tomoni Dodo Kamba nani pour mokonza ya ba pasteur on a Dodo maman c'est Dodo Kamba ko tambola azo tambola pa yani ale boyoka na bofanda bosola lisusu to uta ko mona dernièrement ke nako kutana na ndeko Muzitu abanaki liboso na papa Fayulu akekutana na papa Muzitu yo to mona uto kutana na ndeko na biso ya député oyo nani oyo ya ninyo sko ayebisanga azo lukana so ni potere d'attente bokutana bosola papa peuple congolais ça fongoli misu peuple congolais ça oya kalaté surtout ça sana Congo ba jeune sana Congo ba peuple 99 ba fongoli misu moko na batika ya ona na bandeko na biso ya IDPS bandeko ya IDPS botika sentiment na yebi ke bozo souffrir bino sonde bozana botika sentiment balobaka muta malamu to mwana malamu o amoni papa na yazo tenga mande yebisa ke vérité papa ozo tambola mabe soko zo soutenir papa no na mabe azo tambola mabe ozo boma yo lingi ete boye ato bunda boye ato sangana to sala force ba Rwanda bango yo bakomi pembeni lobi to kolala to kola mkato sutuki na kata Kinshasa muta ko bima te biso so blende boyo ka bande ko bwino nyimenga balobaka ba mama sien balobaka muta ko bima te yebisanga bo okima bo kende wapi po ba voisin na biso bamboka balingana na biso balingana bango biso te bo okima bo kende wapi tant ekoki nzambe pa lobaka sala pa muto amoni ki azana konzima biso mona so to telemite nzambe osala pona biso point to telema to buna ponza masala pona biso ka distraction te ko to totali Moïse Mbia yembi likolo to ke ko to totali o ko to de ine sa yepetage biso makambo to linginde yango makambo tali politique ko mutu mususu ba politicien na ba olia na ba distraire biso papa o ezamboka na yo liberté ozala nango okozala nango na Brazzaville okozala nango na Rwanda kuto ko mekate bino ba diaspora bande kwa poto na yesu koloba na bino maman c'est asa sérieusement malade ba image obo mona ki to lekisela bino to uti kwa mutu à part après ba image wana ba yaki ko menacer pona nina la kisi ba vérité wana pa ya a dénoncer bombité mfumo ba sola ki oya poser quelque chose mfumo na loba ki vérité ke ba député ba zana likambo mfumo wana ba bomie mama jolie Mama Dolo, papa Kilame, ba maman missionnaire, bino no so boluka bolingaka maman océan asa sérieusement malade ba menasa kié. Bo benga na numéro na lisungi na bino, bo sala nde bo sala po maman océan zo makasi, ale kalisusu ko pesa bino susu basanga mususu. Soto la lisimi su Congo ezo kende. Élection tende ko pesa solution na Congo. Souffrance na Congo comme le go lo mususu. Le lobi nango papa on audio na uti kalaming te tozolia na kalaming te pena mona pena na ye pena bwe na kati loboka Moïse ngombi na tena munoko na kena kati loboka po nini souffrance na Congo mutalamuki atali nga depuis tonga na leki te wana kuna zolia yokeli okanda ya bomi ya chubombe ipo na biloko bilo kalaming te tozoboma na po souffrance oyo na Congo même kutu désert ikosa
tofongola misu tolongwa na sima ya bapoliticien ndeti nga kutwa nanga fanatique ya mutu te nde tozalaka na biso formation mama cnfc bana nga tozalaka na biso sima mutu te tolingaka nde mutu na baide na ye so tomoni oza na baide na bien tokosoutenir yo na baide na yo babi soki moninga azosala malamu soutenir ye meke tozala nga naza mutu akingani te naza mutu akingani te kongo eke mabe totelema tobunda mpo na mboka na biso toza na mboka kaka moko toza na mboka mibale te kaka moko oyo lelo soki ekei toza na souffrance na mboka na biso elobi nango papa na nga lisanga bonganga oyo akomi menacé toza na 3 présents na mboka Congo mpo tomonaki yango tomoni bapolisier mosusu biso toza formé par jikaka o na Congo toyebi toza na armée moko toza na armée oyo tobengi bongo FARDC ye mutu aza armée oyo akengela gouvernement Congo apres na armée mosusu tomoni oyo président soki aye ayaka na armée na ye oyo tobenga bango bachikata mais tomoni bapolisier kobeta bato na nzela babike biso toza formé par jikaka donc jikaka akenda mais basoda na ye bazali c'est que jikaka akenda te azali na bino bato bokontinua koyamba bato ya buzoba mutu asali bino mabe oyo namoni bamama rond point kabila azoleka azokende so api botomoli maputa bozopepa rais sala ozonga lelo so toosibir boye koza nani souffrance oyo toomene lelo eza koza nani na aza promoteur ya souffrance oyo tozomene lelo mais bino bomoni aleka bona kokumisa rais na masini ya boholanda boyoka ekumise rais peuple congolais tofungola miso tant ekoki tolongwana na sima bapoliticien babanga biso coup de chapeau na Fumu Adolphe Muzitu na sepela neloko moko alobaki alobi po politicien banga yo moko fo mibangisa akobenga yo pembeni na ye okolia sani moko na ye okolia mesa moko na ye mais soki oza lâche politicien akobanga yo te merci na Fumu papa soki olobaka vérité afungoli ba peuple congolais misu peuple congolais so tunye lelo Brazza na Congo ni ne kaboli bango ko ba biso Congo na Brazza yoko kaboli biso za fleuve mais Fumu pas clairci biso biso vérité et ça ne fleuve te mte kaboli fleuve za fleuve Congo non que fleuve kaboli biso na Brazza peuple congolais to fungola misu tant eke mabe danger zo comme la biso kala mingi te so to fungoli misu te to ko sutuka mboka ekei bakomi déjà na Kwamutu na Congo central déjà bazali na Goma kutu na est kolobate bazalaka déjà yo siko muto fanda pona kozela na zozela 2023 nga na 2023 na konginda nga 2023 na kosala boy merci na yo zela 2023 tokotala so mapona miongo kosala mapi carte tokozwa tomoni kaka o mutu moko boye batie centre ba ke no voter frappe na bino bato aseni na bino bato boko ke no voter frappe no pour élection na Congo c'est to ça l'élection té faut to chamu continue force élection est ça la maté to voter trop muto boko voter wana boko tie la bino té muto boko voter wana après exception to ça sur élection na Congo kozala té si ma air to koloba boye boleki na commentaire olebo féliciter ate baninga ba congolais bazo baba kino bazo bunda yo musala ozi ko finga ba na yo ndeko soki journaliste soki yo nani yo soki ayoka so kombo nani yo tshaka ba commentaire buzo bo finga ka ba après oleki na TV nga mopandisango papa mamo se atangisa biso ko finga ba tutie melenga kina tola yo pena na micro merci ba peuple congolais na confiance oyo bopesinga et puis merci na maman Océan na formation oyo pesinga bo comprendre ngai nazoloba na passe na mutema pona mesana na mami nanga na ye na kuti afin na kiti kabo na zozelo to sala émission kabo automaticien to kesa émission mais aujourd'hui depuis samedi na tikaki mutu ya kolala na ye lundi ya kolala kaka mutu hôtel maté pona nini po ala kiseli bino kaka makambo ezoleka na kwa mutu merci na bino boko nyokola na bino nzoto me molimo boko zwa ngote merci peuple congolais merci na ba mama na ngai ba wona so soutenir mama aussi abo benga mama aussi bo tindele azwa kiss azwa traitement bien pour ceux qui azo loba kuta ta bozani zero mettre oyoka te bo benga mama aussi ba mama nyonso comité nyonso batu nyonso ba fanatique nyonso ya mama aussi bo lingaka mama aussi bo benga mama aussi aza sérieusement malade
première fois bomona Kabuya leka est-ce que ngana leka na Tandoike mais na l'équipe pourquoi pour na beta mbela ba o bokolanda émission oyo botia ba commentaire bien eza ko finga nde yango nde ko libérer mboka te ba commentaire na bino bien e ko pesa sous force nga mama c'est zong tsanga sous ke Kabuya zonga kendo panza sous sango pona ba jeune et sala ke ba jeune ba fongola miso na pesi mbote na Moïse Ngombi waza ki bongo na sima ya caméra et puis na bosani te cordo bino mimbengi balobi bako tungisa nzoto me bolimo bako bomate ba mo c'est bonne guérison na yo ya mabe ezate okobika okotelema pe okovanda na kiti na osima mikono ndo simba mto solo mabe azate ezaki ya bino bongo Kabuya l'homme puissant bon comprendre nga so ba rere so ba gafe ezali première fois na le kabongo na Tandoike na yebike nde na l'équipe mbala sima na kobongisa mbote na bino